congofrance.com. Amis téléspectateurs de congofrance.com, bonjour. Bino dans la congofrance.com, la 4 émission au l'écran du Plex Lelo. Toko Solola, Makambuya, Nemwanasemi, discours na Otiko Sala sur soulèvement populaire, il y a le 21 août, il y a lundi. Bandeko Belé, baza contre, et puis Bamsous baza pour. Donc, qui est vraiment toé bako solo lango parce que Lelo, Makambuya tellement ébélé dans la République démocratique du Congo. Ce qui est sûr, Congolais belé babaye Joseph Kabila oazatilo na pouvoir, mais aventure nde eleki tellement ébélé parce que Congolais n'y surtout a besoin à mon Congo nae et ça la debout à mon Congo et ça la récupérer à mon République démocratique du Congo liberté et ça la améliorer et puis démocratie et ça l'a vraiment installé na quatre République démocratique du Congo. Mais dommage, ce qui est grave comme on a Congolais quand même kufa lelo to bien que Rwandais tout ça à la base il y a situation politique oyo et ça na quatre République démocratique du Congo, mais et ça ka Rwandais et ça pena occidentaux au bazana simawana parce que bimisi kaka Rwanda liboso mais occidentaux étrangers bana simawana pour na ko détruire, ko voler minerais, ko violer, ko massacrer Congolais de to ebi même na Kasai, na Sud Kivu, na Kivu, na Maniema, n'en parlons même pas. Mais sur discours où il y a M. Nemwanasemi, tout ce qu'on a très sérieux parce que Nemwanasemi a qui a frappé le 7 août. Tout le monde qui Nemwanasemi abima qui abimisa qui pardon disciple nae, ça qui vraiment tellement ébélé. Mais ce qui est dommage, soulèvement populaire en qui vraiment réussi comme Yemorande Kolobaka rechassé, Kabila le 7 na le 8. Mais ce qui est encourageant, on a déjà Congolais quand même se soulever quelques-uns pour respecter moi le Nemwanasemi. Mais tout le monde qui kaka le même Congolais on marché qui mingi bakufa qui total qui 12 morts, mais ça 12 t c'est plus de 12 morts, toujours à 25 morts. Au bakufa qui 20 ou 25 morts, au bakufa qui na katia événement wana mais lelo Nemwanasemi a eu quand même courage. Alors bien Congolais le collatorata qui match il y a aller il y a le 7 août na le 8 y a alingi azongisa retour donc match retour il y a soulèvement populaire pour le 21 déjà tout le monde a réfléchir de Nemwanasemi le baki yemoko na discours na ya liboso il y a le 7 pour le 7 août soulèvement alors baki yemoko mutu à côté de ma pona ayeba kobenga na Kabila le baki ye akobima lokola elima le 8 donc alors bien le 7 aux mais le 8 akobima lokola elima mais tout tika jamais comme on a Nemwanasemi sur place wana pona kobenga na Kabila mais auto mona ki ata Rwandais moko atikala kokufa te ezalaki mutabat bakufa kiza Congolais oyo basanga misala eza Congolais oyo bazokufela bandeko na bona Kasai eza Congolais oyo bakufela bandeko na bona Sud Kivu eza Congolais oyo bazokufela bandeko na bango par-ci par-là nde bakufaki lelo Nemwanasemi a lancé les opérations au nana Nemwanasemi a tenu ba propos na lobike soki le 21 batu batelemité et que kaka batu buludia Congo na ba Congo ya ko senga Congo central et comme indépendant franchement où ça balkanisation donc et ça quoi encourager balkanisation parce que tu es Rwandais les 5 stratégies ou bien le 25 stratégies à Rwandais et ça pour balkaniser RDC mais déjà tant Nemwanasemi aza que se permettre à l'obake bakusenga indépendant c'est qui a soutenir balkanisation tu es ministre balkanisation et ça Azarias Surberoi
yene mutaza approprié aza ministre au batie sur place na kati RDC pour la ko balkaniser RDC, pour la ko kabola ba territoire, pour la ko panza mutaza na ko na yeza stratégie ou ba Rwanda batie en place pour na ko détruire RDC. Mais tout le monde déjà na ba propos ya ne monanse mi azo soutenir ango que soki donc ça conditionnel soki bakino ba télémité pour na ko chasser Kabila bango bakosenga donc bakongo et kosenga indépendance donc et kozala un état à part mais où ezala ki na kati ya République démocratique du Congo. Tout mécanisme qu'on réfléchir est-ce que tout le monde a que déjà et ça déjà kokende na nzela ya ba Rwandais na nzela ya ba imagination ya ba Rwandais parce que kokabola Congo lelo et sa priorité stratégie ya ba Rwandais pour na ko détruire RDC ne mona se mission ka ça na besoin ya ko réussir sur ça il y a besoin ya ko réussir kuna et ça ya ko réunir ba Congo ba Luba ba Mbunza ba Swahili ba économie surtout où ils ont la carte démocratique du Congo pour le soulèvement ils ont reçu mais tant déjà de soulèvement wana et ça déjà séparé. Est-ce que vous croyez fermement que soulèvement populaire on est que réussir à 100%? Nous menacons mais PC exemple il y a où les kaka soulèvement populaire et les karambala ciment wana ezaki soulèvement populaire moko spontané bato bauti stade bakembala moko sala soulèvement populaire. Bravo parce que bato wana oyo bakenda kosala soulèvement populaire spontané basalaki na baluba na kati na bakongo na kati na baswele na kati mais lelo tomoni ne mwana semi oyo aza quand même responsable oyo aza pe quand même na population na simanaye aza ko se permettre na kosenga kenon bakolongwa na kati ya Bakongo. Franchement ils ont déjà signe moka bienté ndeko belé bazo commenter na kati ya émission na biso misusu balobi biso nyonso tout Bakongo tout ça d'accord na simaya mwana semi Bakongo mingi baza d'accord na sima mwana semi ke bakabwana na baluba ke bakabwana ba Swahili ke bakabwana ba Mbunza ke bakabwana batetela ke bakabwana manini wana tokoki koloba ke ba Rwandais ba réussir kuna bango bino batuzo la biso na kata congofrance.com boye bake ba G et belé ezo sala na kati ya Congo ba aventurier ba koti et belé pour distraire peuple congolais. Donc peuple congolais car bino nde batu boko récupérer mboka na bino soki bozolanda ba aventurier bokotomé na ba aventure mais ceux qui bozolanda batu ya solo bokotomé na batu ya na makambo ya sérieux. Mais ce qui est dommage na Congo batu balembi ba aventure oyo balembi ba aventurier balembi mutaye alamuki tongo alobi o nengeza boye na retravailler na Kabila après lobi a se séparer na Kabila au senga au soulèvement populaire. Un exemple dans le but que naza contre ni mwana semi mais to bako analyser ba propos ya mwana semi alobi sur le mot et salinga c'est très important par rapport il y a basoda oyo bandaki ko beta minduki na ba congolais. Je vais vous dire une chose que batu misusu oyo basoda o bandaki ko beta o ba boyimba congolais basaka ba congolais. Rwandais azawana te zaka ba congolais oyo basoda o bakufi na Selembao baza ba congolais. Alors banani ba perdre et ça ba congolais nde baso sila et ça stratégie ya ba Rwandais pour na ko silisa ba congolais na kati ya pays na bango parce que ceux qui bozo boma ba congolais musu ba robanga ba okima mboka tant ba okima mboka tant ba okima RDC nde tant ba rotika pays na bango vide bango sikondi ba roya ko profiter na ba minéraux. Toyebi bien que stratégie ya ba Rwandais eza ko botola République démocratique du Congo. Tout temps ba livre awa tout temps a bloqué belé
oyo eza a rapport na RDC to moni et puis to yebi bandani baboma même Laurent Désiré Kabila to tangaka to yebi même bandani oyo bazo sa stratégie pour na ko déstabiliser RDC mais tout temps la bino quand même quelques commentaires ba collabo to ko lâcher binoté le Congo au Congolais, le Rwandais au Rwandais tout lambda premièrement et ce bunda pour na territoire nae deuxièmement ce bunda pour na mboka nae maintenant ko bunda wana azana message moko ya séparation pour na akabola ça veut dire que baluba ya bango ba Congo ya bango ba zombo ya bango ba yanzi ya bango banani ya bango non et ça erreur munene o ne mona semi azo sala parce que papa a besoin de sauver famille nae on lukateka séparer bana on luka réunir bana nyo surtout na kati ndaku et puis aye banini ya ko sala ndini ya ko diriger ndaku nae papa o aye pona kabola bana wa kabola ba territoire wa kabola ba province balkanisation à ça papa mabé franchement nous sommes tous des Congolais mais aux les Kanakata Congo c'est déplorable mon union surtout sur le cas akabola gâteau akabola intérêt na ye lo msusu mona sima zolo ba asana raison mais lo msusu mona sima zolo ba asana raison te netini na zolo ba asana raison te ya ko séparer ya ko c'est pour na ko récupérer RDC il faut Congolais ni surtout linga Congolais pour na ko récupérer RDC il faut baluba balinga ba Congo il faut ba Congo ba sa réunir na ba Swahili il faut ba Swahili ba sa la réunir na baluba il faut ba tribune surtout na ezala réunir pour na ba ko récupérer moko na bango sans l'unité rien va marcher voilà donc c'est un message oyo biso côté de biso peut médias te réfléchir par rapport à récupérer mboka parce que lelo eloko eso bomba mboka wana ezape Kongola zangi bolinga ndeko nae ba très baza ebelé ba très baza tellement ebelé bolingo ezate Congolais atiki mboka nae mutu soit diriger yango Congolais atiki mboka nae ba yiba ba minéré ba yiba ba diamant ba tumusus ba kinda ba diamango au fêlé le ba dirigeant ba ça sont impact na cadre démocratique du Congo ba Congolais bazo kufa ba maman bazo lela ba papa n'en parlons même pas c'est côté na Congo parce que tous angi pe bolingo ezate entre nous les Congolais bolingo ezate entre nous les Congolais parce que ba Congolais baza unité le po qu'on récupérer RDC il faut dans bosa la uni il faut une unité ezala de ma province nyo surtout baluba bakoki pe ko kende bitumba oyo ya ba Rwanda bazo bundisa ba Congo bakoki pe ko kota makambo wana nesi ba Congo bakoki ko kota ndenge ba Rwanda bazo bundisa bato Kasai ba Congo bakoti makambo wana c'est comme ça l'unité toi ba Congo peuple congolais a besoin ya batu moko ya leader moko na unité on a besoin ya batu basangana on a besoin ya batu parce que plus basangani plus force alliées plus beaucoup bengana mongun na kati ya RDC mais ceux qui unité zate mongunda ko kindete mongunda ko corrompre ba équipe na ba équipe au bazar ko panzana ça c'est ça profite la séparation ça profite toujours à quelqu'un ça profite toujours ya mutu moko azana sima ya stratégie wana bino ba brandesh na kati ya congofrance.com boye baké ça fait mal comme on a Congo comme on a ba Congolais baza lelo délaissé comme on a ba Congolais baza lelo sans valeur na kati ya monde parce que mboka na bango eza na respecté mboka na bango lelo eza likola cric mboka na bango lelo eza ba trahir yango ba trahir ba koko donc voilà message autre quoi que le bayango. Merci beaucoup Nabino Botbolanda Ibiso et Zakaka pour vous montrer que tous appels na passe to kabula pe passe na bato bazo kufa na kata est
Donc quand vous l'avez passé dans bateau bazo kufa na katia République démocratique du Congo, ça fait vraiment mal. Voilà message nabino, message nabiso yangwana potika la toujours ça la brancher dans katacongofrance.com. Merci, au revoir. France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com